Vraiment, papa Roger, Kagandenge Uti Koloba, oya, professeur Chikudia, ezali lokola maladie, pe ezali neti koloka, po ete, maloba, me makambo ya malonga pe, ezali komona na te. Joseph Kabila ye wana kendeki kotambola na de Kasai. Bomoni ndenge Joseph Kabila azali koyana ba village mosusu kotala bandaku. Otali ndako ozali kondima te, kezali na kati ya République démocratique du Congo. Alors que ba professeur Chikudi yana bavandi na bapoto badoni ni basalaga na batu na bango kuna na ba village. Kaka koloba koganga eloko ya malonga peza te. Batu mususu kutu bazali koya ko devubruye ba vie na bango awa komona bango luka mwa bambongo soki bangindi mwa mukele bakembango na Congo ba monter mwa ba entreprise na bango ba employé pe batu. Mais ba professeur Chikudi kaka maloba na maloba makambo nyonso tu ya yeba kaka. Même écoute na bamindele bakomi koloba ete azali moto moko bilobela pe bakomi komona ete azali moto ya lokuta aevantaka ba makambo ebele mikolo lokola moni ete lupembeza te akomi ko kangama na papa oyo boni po ete babimisa ngai na babilili po ete ndenge ezalaki wana moto azalaki kotia lisusu kate ezali pasi pe mawa ya wana tozali koyebisa bino ete bandeko babolingo boyebaka yango ete na mokili oyo boyebaka yango bandeko babolingo soki bosali keba te biso bakongole tokobanda kaka kokosama yangana na ye komona bato oyo balobaka mingi pe balataka bacravate na baveste ndenge baprofesseur ya Chikudi ya boye boke babatu ya bongo nde bayebi kolalisa bato na bamasolo oyo balumba oyo bomonaka balobaka mingi ko me baza balumba moko aza koloba mingi koganga me landela ye na bapembeni yo komona eloko ya malonga eza te lokuta na lokuta ye kaka moto ayebaka makambo nyonso tu ya Congo otuna ye makambo etali bandeke ya Congo ayebi otuna ye makambo etali bangando kuna na Congo ayebi otuna ye makambo ya forêt équatoriale na Congo ayebi otuna ye makambo ya bagorille kuna na Kivu ayebi otuna ye makambo ya badomestique to baboyi oyo nyonso basalaka na Congo ayebi kokamwa bandeko kokamwa meme bafourmi okomona ndenge bafourmi batambolaka na mabele boye mona bakokota na madusu na bango soko tuni kaka professeur Chikudia ndenge nini ezomona ide ya bafourmi wana ndenge bazokota na lidusu na bango eloko nini ezoleka na kati ale ye wana atake olie alobata atuka na yebi te nini eza koleka na kati ya lidusu kuna ndenge baza kokota me ye abandi koexplike kokamwa bandeko kokamwa oyo tozalaki na yango mpona professeur Chikudia yango wana sikoyo na ntango oyo tolingi totalisa bino sujet ya politicien mosusu oyo pe azali kaka moto ya lokuta oyo azali opposant congolais oyo bavandi na poto bazali koluka ville lokola bato nyonso bazali koya na ba-influence mpona kolinga kointimide bato kolakisa ete bango nde bagrade oyo kozwa bagrade oyo bazalaki na yango na Congo bakanisi ete bagrade wana nde kosala effet awa na poto me nzoka nde bazali koyeba te ete biso tosi toyebi na biso bamakambo nyonso balobaki yango malamu ete poto ezali cimetière ya bato nyonso tu oyo batombolaka mapeka balobaki yango ke poto ezali cimetière ya bato nyonso tu batombolaka mapeka combien de fois bomonaki professeur Chikudi ayaki awa ngai boye ngai nde na monaki bulletin de ya malade ya Mobutu atikalaki na mikolo mingi te ngai nde ndenge ezalaki na biso bato tosalaki bamikanda po ete tosala démarche ya utenika biso nde tosalaki boye me na maloba nyonso tu alobaka kaka ye nde moto atikalaka mpe moto ya nsima oyo ndenge balobaka ete mobendi mokila bato nyonso to ye aza kofinga aza koloba n'importe quoi tala Joseph Kabila ye wana président ya Congo aza kobosana ete ntango afingaka président Joseph Kabila azali kaka likolo na ye ndenge azali wana ata soki azali kosala makelele koloba kotia monoko pie azali kaka na se ya mibeko ya Congo oyo président Joseph Kabila azali kokamba yango ete ezali mawa na professeur Chikudia tomoni ete
en tout cas zali kokoka te ba dernière minute akomi kolinga ete ba organiser ba émission ebele bela banda koloba po ete abima na kati na ghetto na ye mais ezali kosimba kaka te po ndenge ezali wana professeur Chikudia ata luki banganga ata sali ndenge nini ezali pasi ye ata luki banganga ezala ba mandona ezala ta banganga ya bangunza ye penza en tout cas pona likambo ya Congo moto akocha eka azate ya solo penza moto akocha eka azate et puis penza akomi asa koti mai akomi kotepatepa akomi kokosa nini on azana contact na général oyo akimaki boyeboy professeur Chiku professeur Chiku tika koyokisa baluba soni omoni ndenge balobaka ete soki olingi kolakisa ete oyebi mingi suka na yango bato mosusu bakobaye yo omoni ndenge bato ebele babaye bino mosusu bomona papa Tshisekedi aza kotombola mongongo mpona koloba n'importe quoi na poto avanda kimia calme mais toyebi biso nyonso makambo minene oyo papa Tshisekedi asala mais professeur Chikudia oyo soki abimelaki wapi ye akomi kolakisa bato ye nde asala makambo minene o ngai nde boye ntango mobutu bamoni teka kokufa ordonnance na ye médical ngai nde mutu nazalaki na yango papa Chiku omoni nzambe mpe abandi koconfondre bino boyaka bozalaka bajeune basuki mwindu na moto malembe suki yango ebandi kokende suki apembe boti suki nyonso na moto fiu esili sikoyo ndenge ezali wana mandefu yango mpe eza kobima na badifficulté yango wana tozali koloba ete oyo nyonso tozali kofinga président Joseph Kabila oyo nyonso azali koloba mabe mpo na gouvernement na Congo azali neti mwana ya libabe azali neti na malédiction soki tolobi bazali neti na malédiction mpo na nini soki otali malamu botali ata bato oyo bazali kofinga neti baprofesseur Chikudia oyo omoni te abandaki koganga mais soki otali sikoyo ndenge akomi en tout cas ndeko tala kaka professeur Chikudia ndenge abandaki na sikoyo mpenza en tout cas ezolakisa ete makambo ezosimba te yango na professeur Chikudia akomi soki azwi mwasa livre abengi boni yeka ale banda kotuna nga bamituna mpo ete alingi abibimisa makambo nyonso to oyo banda koloba koganga o nayebi boye professeur Chikudia tosi tolembi peuple congolais azali sikoyo na besoin ke mboka ezwa changement ndenge Joseph Kabila azali kosala kotonga banzela kosala tout mpo na peuple mais yo vandi na poto kozwa kolia basemulu kozwanga bambongo ya mindele koganga te papa pardon tosi tolembi Chiku tosi tolembi pardon professeur soki Chikudia tolembi tolingi teke oyo ekomi nde koyokisa baluba soni toboyi te biso bangala ndenge ezali wana tozwi soni na biso pendant 32 ans wana tondimi yango mais soni oyo professeur Chikudia akomi kosala ekomi kutu koleka na makambo Mobutu asalaki pendant 32 ans lokuta kobetaka bamasolo ezangi ntina ye yebaka kaka nyonso les professeurs qui connaît tout otuna ye makambo ya bafourmi ayebi ya bandeke ayebi aza kobima meme na makambo ya bapolitiki mpona kokotaka na makambo oyo etali banyama kokamwa te ezali pasi mpe mawa na ntango oyo tozali sikoyo kokota na sujet monene oyo mpe ya opposant congolais mosusu azali awa na poto mpona yango nasengi na papa Roger azwa sujet oyo ebongo nsima ngai mpe nakoya kotalisa bino oyo nini nakolobana oyo etali opposant congolais oyo tokolobela na minute oyo